Vous avez un problème personnel na Denis Lessi. Le problème, ils n'avaient pas passé de laisser Aza Nanzambi. Parce qu'il passait, on en a à l'époque. À l'époque, il passait moi trop jeune. Famille n'a pas ensemble, mais les parents n'ont été sous Kalango. Dans la déception, au bas, on n'a pas bien noté. Dans mon satanisme, c'est bon, on a un temple, mais quand on a combo à Jésus-Christ de Nazareth, il faut qu'on se soit détruit. Où il y a temple et à Satan. Il faut pas l'angana. Et là, quand on a un bon wani, nde yango mtezong sanga tana ina bima na zonga ka mais comment ils sont puissants. Attends, pour na sina linga mutono tuninga na sina mekapi. Na sibe na meka na lobi na mekapi ko zongela na zongela nga mam na ngadi opia ka bwende nini ngaza mta niveau te titi mais na vanda bweti conscience na yote yanga que non. Le nom de Jésus-Christ est le nom puissant. Ai na ki puissant. Bakisi o yanga bana na MC donc maître créateur. Nga bana ko créer nde bat bazozwa. Nga na ko pas numéro 1 oyo azo numéro 1 o azo dépendre na département nga zaki na système satanisme. So na yene loko eza ba champion dingwe eza beaucoup de quartiers na Congo eza des féticheurs beaucoup de personnes de passer tout comme ça na le roi distributeur. Na na distribuer loko na ke na ngo. Alors tant il y a d'autres na mutuna na sadiki so ko zana posa ndeko ebeska frère gi aneko za biloko wana il faut que na se ya mai oke na mbengu oke na pozo okoti na se ya ngomba ya pikambie nde okukuta kote frère gi abaneko za biloko wana. Est-ce que zana basali na nzambe musupe bonda obandai ko mona ba po yo za distributeur bandai ko ya vers yo basé belé ba passer on ba système o mabe. Merci de nous suivre partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Feza RDC, votre chaîne qui est toujours proche de l'actualité, qui vous fait parvenir les différentes émissions qui parlent vraiment de l'actualité politique, culturelle, ainsi que l'actualité sportive. Cet après-midi, tous en a plaisir, Makasi Yaroyambe Labino, évangéliste Guimo Leka, Boyebaki. Lobby kala zalaki maître azalaki féticheur munene mais lelo a changé na les côtés à comment évangéliste na ye to robeta moi masolo muke bandeko ba papa ba maman bisika bozwami en tout cas plaisir eza makasi ya rozalana bino Guimoleka. Bonjour. Bonjour mon frère César. Bonne santé, bonne année hein. Bonne année par ma santé, ça va par la grâce de Dieu. Santé, ça va par la grâce de Dieu. Le lotomoni au même biso na liziba boyena mai to retourner mission kotoyo. Nini asikolingo la ksabiso lisusu. Bon, là où la kisate zaka na kata quartier. Na mon les endroits où to vendre na surtout ça l'émission. C'est pour cela na bengto ya puisque nanda kulowa ba courant ba lumière pesa bien te et on a un document sika pour que to vendre to ka ça. Moi mobange ezalaki moke na kanti lokwa bilima wana ezalaka kaka ya msuko to nde okai kobima te loko te o Guimoleka ya petit frère ya Jésus-Christ donc gi ya Yesu. Gi ya Yesu ozalaki te ozalaki bongo na Nigeria outi kozonga kala te osali mwa séjour molai na Nigeria bato mosusu balobi ke okendaki kolamusa biloko elalaki balobi oza lisusu na base te oza su na succès te yango okendaki kolamusa milimo wana ezongela yo. Bandeko nyonso bazolanda nga mbote epai bozali epai na epai. Frère Guimoleka azali frère oyo azali na Yesu Masia. Alors frère Guimoleka bisika aza kokende kotambola te mpona kokende kosoma bilamba ya koteka to kokende kofungola ba magasin. Frère Guimoleka aza kotambola epai ya basali ya Nzambe oyo babandaki mosala ya Nzambe kala pe amonaki espérance na bango. Yango souvent bozomona na okende Lagos na epai ya passer Tibijo soit oyo aza kokamba bongo église ya munene na kombo ya synagogue na Nigeria. Donc nakendaki epai na ye nazalaki invité nakendaki kuna po ezamba liboso te ezamba na ngai ya misato ya kozonga epai na ye nakendaki kuna nazalaki invité kuna selon ba makambo oyo ezalaki kuna ndenge natikaka ba message ke si yempo soki likambo moko ezali milulu moko ezali oyo esengeli babengisa nga nde babengisa nga nakendaki nasondaki billet te billet ezalaki basombeli nga nakei nakomi kuna ya kozonga yaki billet na nga de retour nakei le 29 décembre nde nayi ko rejoindre Kinshasa. Donc nakendaki koluka kisi te et puis mambo ya kisi wana oyo alobaka yango vraiment mpona ngai na bosana yango oyo ngai nayebi naza mosala ya Nzambe en plus naza mpona kopanda sango ya Nzambe puis naza mpona kotala oyo aza kosalela Nzambe ya solo to ya kosalela Nzambe ya lokuta
ozo sela nzambe ya so na kobeleme pembeni na yo no na ko approcher yo mais ozo sela nzambe ya lokuta mukolo moko te okomona frère Gimoleka a approcher yo parce que tout risque au sala ya satanisme na kata ba mangomba ndenge kuma nga frère Gi na mona kango na musika donc na ko approcher bata bongo jamais frère Gi omona kango na musika tomoni basali na nzambe bazé belé na mboka oyo mais yo confiance na yo ezaka epa ya papa na biso ozokendaka na Nigeria kuna et pona nini te ko contacter pe basali na nzambe o baza bongo parce que balobi la charité bien ordonnée commence par soi-même yo tiki awa okimika na mboka bapaya na kata Kinshasa nga azaka na Goshen naza na mission évangélique Goshen oyo ezokama bongo na évangéliste Diba wa Nzambi wa longwaki autaki ngambo ya passer Walesa na Kinshasa nga nazali pa ya passer Diba wa Nzambi tozalaka programme ya prière kuna ezali mercredi tozalaka na ngomba na tongo de 6h à 8h30 vendredi tozalaka na veillée de prière et puis dimanche tozalaka na kit d'adoration. Donc naza awa na Kinshasa na sire avenue Kandakanda numéro 5 place oyo passer Diba aza kokamba na frère Gi nazali kuna même temps nazo déplacer nazo c'est papa na keye place tel et donc on a mona ene sengona parce que ceux qui va bengi esika na kei ceux na sengi autorisation apekisa ngate ndenge bisika msuba ndako pekisa ipa passer Diba na otambola esika omemi pe polémique na maramba musala na Nzambe parce que ceux qui ezaki esika msuba bandai ko pekisa est-ce que omoni place ya koloba on etando ina ndo ya koloba ke bisika msuba bandai ko pekisa omoni te ke ozomema mwa polémique na kati na memi polémique te c'est na koyebisa yo na mangomba ebele oyo eza na kati ya Congo eza na ba condition na yango une fois mona ki okena na église songolo pakala soko zongi bweso ozali intercesseur yeba ngo beke suspension na ba église presque mingi eza na Congo okoki kolongwa jamais na église boye okoki kotia na église telle to longo na église boye ba invité na église telle okei sans ordre ya passer na bino en tout cas wana section a na Kinshasa vérifier yango boko comprendre bondimi na nga ya solo papa ya molimo ya mutu frère César papa ya molimo azalaka Nzambi papa ya molimo ezali Nzambi soki tozali na ba père de la foi oyo azolendisa wa mutema ete ngai mutu olendisa ngai oyo tovali na esiko na Kinshasa ezali passer Diba wa Nzambi azali père de la foi aolendisa président ya mbai basali na Nzambe tomonaki ete passer Diba azalaki accompagné na Denis Lesi passer Diba azalaki accompagné bazalaki ba photo ezali na opesa wango même après émission oyo otia yango ba photo ya passer Diba au président ya mbaki bango ezali bazalaki ye na Denis Lesi na passer évangéliste nani o ayembaka frère Patrice ba photo ba preuve yo awa boko finga c'est trop dire oboya ki Denis Lesi a otelemela ki mais mutu azokamba yo ye wana azotambola na Denis Lesi siko oboyela keni mon frère omoni balobi l'ami de ton ami ce n'est pas ton ami soki aza camarade ya passer na nga aza camarade na ngai te relation na wana connaissance na place on bakutani etali ngai te ngai naza na mutu o nga naza naye tango babengisi bango soki pe peut-être listing na kombo wana ya ngai ezalaki nakotaki na kati ya bobali nasangani na passer wana te nasangani na nga na ye te eza nde loi soit peut-être appel au président salaki abiboya peut-être 10 pasteurs na 10 pasteurs bandi kokabola ndamu ekoincidé bango bake 10 wana soki pe nazalaki na programme wana nalingani nakota na kati wana mais lokola nazali na programme wana te moya nakota na kati ezalaki te d'abord premièrement question otuni ngai nga soki nakutana président de la république mamo nga na oyebisa ye bato nyonso oyo ayamba na bayebisa yango te ebele bazolanda biso ebele mais kana nkoloba nano makambo yango akoki koloba makambo wana te parce nga asali criminologie ndenge asali criminologie soki na oyebisa président de la république akoyebisa live biso mibale natalisi te eloko boye te eloko boye te eloko boye parce que eza baservice secret nakoloba wana na kati ya etando monene boye na ntina moko ezali te eza baservice secret eza makambo nga akoki kosala yango mpona koyiba parce que nasali garde présidentielle nasali criminologie nasali astrologie nasali mwa biloko ebele oyo nga nayebi alors soki même président de la république aza na erreur moko asali to ye amiyebi yango to mpo bao baza ndinga na ye bayebi yango te place nga na vandi so namoni yango namona place oyo eza erreur mais nakokondane te na bano bandeko nano bacomprendre eloko oyo te mais c'est pas grave ke ya kokutana na ye mpo na kosolola na ye eloko oyo nga nasengeli soit koexplike ya biso mibale eza privé eza facile parce que moni
tango David a okene ko ma Goliath mboka mo bandima David te mais tango David a boma Goliath yenda ko ma roi. Donc c'est yango wana des réponses à Gimoleka. Vous avez un problème personnel na Denis Lessi. Nga na un problème personnel de Denis Lessi te. Bo wele la nini. Na Denis Lessi wele le monte. Batak na yo envers ye ozala toujours contre ye pona nini. Omoni mutu no zotu na na holoba nini. Frère César yo yebingani. Oyebinga na l'évangélisation. Mais oyebinga avant te. Mamsusu mutu yo zotu na nga kombo wana. Na ko yeba ya avant, ponga na bana na quartier ya kolaki. Na ko yeba ya avant. Na quartier nini? Tout na quartier limité Mombele. Mutu yo zotanga kombo na wana. Azalaki fe na limité na 13e mairie. Nga nazotangelo kombo ne mais yo zoko loba kombo ne te apparemment ça ne va pas. Bon, il y a pas un ça ne va pas, il y a un problème là qui anciennement Gimoleka zozwa ndedo salaki et développer Gimoleka na niveau wana. Lorsque vous posez question sur la personne là que vous parlez et non qui ngana cité kombo na e. Otso loba ke bokoli côté moko. Eza na maramsuso yo yebi biso to yebite. Olingo yebisa batu nini par là. Bon, naza elo ba yebisa batu te mais na batu o ba yebiye, eza fait na batu o yo ba yebiye te. Tango makambo mususu elekana na vie na ye. O ekomela ye. Tozaki surpris. Les deux frères Gimoleka Mtalobaka yango ba frère Gimoleka c'est trahison. Mais j'ai pas un problème avec passer Denis Lessi. Moi mon problème là ils avaient pas passé Denis Lessi. Aza Nzambi. Parce qu'il passait mon année Rolinga Ming à l'époque. À l'époque, il passait moi trop jeune famille na bien ensemble les pas na eti sukalango. Bazana déception au ba on bazwa na yebi yango te. Bon, les lopé na monaki kokoma na tamoko soit disant escroquerie, soit disant quoi, je ne sais pas. Et puis à la prison na période de président de Joseph Kabila. Et puis avec Obima, c'est là les informations, Obima quand nous avons bien information, Obima si Denis Lessi. Alors on a condamné ni lokonini. Ngai ndi naza mosali nzambe na kolinga ndi mosali na nzambe lokwa ndeko na nga na frère na nga zaliona azala na linément ya nzambe. Soki bazwaki na kokoso o ezaliki ya makambo etali charité bonjoto a vraiment akwa kotika yango akota na bonzambe na kati ya bonzambe wana ndeko ngai ndeko na Gimoleka na approcher pembeni na ye mais tant on azomona bonzambe zaidi nazomona toujours vie charnelle na ozane sengote pour za ndeko nango za mosala na nzambe il faut mosala na nzambe atama na biloko esenge na bonzambe nde yango bosenga ya Gimoleka. Tango zoloba aza na bonzambe webike bato belo bandimelaka ye balandaka ba prédication na ye tango zoloba azala na bonzambe omona teke na bato wana ya moko bazala un peu décis que muto yo bango bandimelaka agidaka bango mais yo zo traité ke aza na bonzambe te. Tango frère Bakenda salamaki bolumbu na kati ya internet bato balingaka net moi j'aime Bakenda jour na monaki biloko ya Bakenda na lelaki moi j'aime Bakenda beaucoup. Bakenda lorsqu'il vient chez Pasteur Walesa soka zoyima il me fait danser nga linga Bakenda makasi tango na monaki déception ya Bakenda na kati internet na baki kolo limbisa nzoto nde sumuki Bakenda pa likalaki na télévision abaki bande ko bolimbisa nga mais azali moyembi oyo nga lingaka mingi na bonzambe. Alors, oya lingaka mutu na ye. Akolingaka ka mutu na ye. Est-ce que yo moni musala ya nzambe ya Kongo ndenge salamaka? Esalamaka ki yo te mutu wana lingaka mutu wana. Musala ya nzambe ya Kongo ezaka ya système ya fanatisme bon, ya fanatisme. So mutu alingi mutu na ki fanatisme. Yo kanisa to lobi nini ya otika mutu na ye. Ezana ba passer combien auto sai ba passer combien oyo to lobi pona bango. Ba passer combien to lobi pona bango. Ta passer wana zalaka bo, ta passer wana zalaka bo. Est-ce que l'église wana ekufa te mutu andimi mutu akondimaka mutu na ye mais ngane ndeko na nga na opeso peut-être conseil ndeko eloko zo sala boye ezala malamu te ndeko etamboli na ezala malamu te ndeko talabo parce que auto zo pekisa yango bana nzambe il faut ko sala ngo biyo moko na njoto na yo et dérange bino ndebo mona msu ya zala na bien en relation na ba musicien bino benga ba musicien profane donc azala na bango à tout moment ba yembaka ye aboyine ozala complexité et dérange bino. Ezana messe profane monta bungi Gimoleka. Messe profane moi bungi Gimoleka. Gimoleka ba messe profane ba yemba Gimoleka apesa mutu moko mbongo te. Gimoleka apesa makambu. Gimoleka apesa makambu
makambo o Gimoleka pesa yango esaki ba yemba Gimoleka 007 ba yemba lelo ba yemba lisusu te ba yemba ngai nani a yemba bon na lobi kaka frère Michel Bakeno na zolo bana soki ayembi nzembo abi nzambe ya frère nanga Gimoleka na bengo na sengi osalela pe ngai ayembi ngate mais kosalamaka parce que lo nyonte zoya sima malema le konanga kosalamaka esa matende ninga mona za koyemba na yemba kapi et puis na ba préparation ba kamusu na mage ba covid-19 ya ko gêner ma bébélé nga mo pe na yembaka o lelo regretaka vio bande ko menekala ya folie wana na vio koma na lelo regret zalaka regreta neti nini na regreta na koma pauvre na za piéton na manque quand même mais gars ba et pour lancer d'internet na manque quand même à manger ba jour mosusu et puis nazo manquer même transport ya ke belé bandima te ke yo bongwana kolo nzambe mozali saba ke giza na mokili nga na ebitina na yo tango yo ndimi nga ete kolo Yesu Masia oyo ndimaki nani moto te tango yo ndimi na nga te me ye mozali sabi ke ya solo oyo azali kelamu na nga pe azali mwana nga alapi motinda mina nga alapi mopona mina ngai yo tango yo boyi ngai nga za victorie pa ya nzambe mokili esala ngelo côté vanité de vanité otoloba tout à l'heure ke o regreta po koma mobola koma piaker mais zongela na okakati na koyi kozongela yango te parce que nazaka na symbole moko et puis nazaka na souvenir moko souvenir o nazaka na yango ezalaki ke na mon satanisme se bwana nakata temple mais kotanga kombo ya Jésus Christ de Nazareth biloko nyonso eza détruit oya temple ya Satan il faut palangana ko eloko wana tango na bongwani nde yango mtezongisa nga tana ina bima na zongaka mais comment ezaka puissant attends pour na sina linga mutono tuninga na sina mekapi nasibe na meka na lobi na meka be kozongela na zongela nga mamu nga di opiaka bwende nini ngaza mta niveau te titi mais na vanda bweti conscience na ngeu te yanga ke non le nom de Jésus-Christ est le nom puissant alors pendant na komona monde satanisme ezo banga kombo wana otangi yango tout est détruit na ko comprendre que non il est grand maître depuis qu'il est grand maître pendant que nazo le étape oyo nazo tana ngata ba Bible nazo mona ngeza brisement alors brisement tango ezokende koma na ngonga mo ba non akomi na kisi po nzamba ko pambola nga na ngonga wana po na ndimi brisement na ngai na pasi na minyoko na nzala na kozanga transport na tout na ndimi yango un jour nzambe wana yimonga okanza kati na ngai mais ekozonga epa ya satana ekozonga te parce que ya bangaka Jésus tango na komi na Jésus na yebi ba ya solo ke ye pa koma ko banga ngai ezalaka ya solo pena ke otumba biloko oyo banda kosalela wana to bomba nango quelque part que à un certain moment so komi na suka ok o récupérer ngo zongeli ba multiplication na bino banda ikosala wana ngai biloko wana na tumba yango pe na tika yango epa passer walisa na mabe na malamu oyo atika nango asala oyo elingi motema na ye pasteur walisa salelaka eloko te o santé eloko moko te tango zolo ke otumba ngo tika ngo epa na ye d'une part omona te ko contredire kaka makambo yo moko lobaki po lobaki no tango asaleli ba prière oyo ke eloko te frère na lobi na yo malamu pe na tayasi bana nzambe oyo ye atikala kosala na mabe na malamu etali ye nga chemin na nga Jésus Christ ponga na landa ela Jésus Christ et puis ceux qui otuna nga so mutuna pourquoi otika Congo zo ke ba Nigeria zo développer na da ko développer pa ba o ba sali musala nzambe liboso puisque le quoi ba na connaissance lorsque nga na da ko approcher bango na zo connaissance koleka kutwa o pe ba yebi ba leka ki na ko j'ai ba Jésus liboso na ngai na zo leka pe liboso na bango parce que na zo landa ba ta connaissance c'est-à-dire na zo landa côté lilobezali na za ko landa côté oyo nzambe azo sala pe oyo apona basali na ye yango na landaka yango nyonso ozo salo eza pona lobi osa l'église te parce que to monaka bato babongwanaka aussi to kobongwana omona lobi to après lobi akomemba mon pasteur ba musicien chrétien pe ndenge moko omona be bo akomi pasteur ozo sala bo po lobi osa l'église na yo moko tebe frère César lobi na yango wa lobi yango lobi frère gia kokamba église moko église o frère gia kokamba ekozana mateya moko oyo ekopesa bana nzambe maele ekozala mateya moko oyo ekolakisa bana nzambe koma topriaka nzambe eske aexosaka prière na biso ou pas na kokamba baoyo bakoyoka ngo et puis ekozala religion moko oyo ke
ekofungola cerveau ya mutu nyonso mpona kotalisa mutu nyonso eloko nyonso tu parce que eza biloko mosusu eza trop naturel nzambe atia yango mpona biso mais balongola yango bakomisa nyonso ya to ya bakisi soki oyoki libumbaso otongola eza kisi te osali fétiche te ose purge wana eza normal alors eza mpe na babiloko mosusu ezali sermo omona abotaka na ye te kobota na ye te peut-être asaka baavortement mo criminel maavortement criminel wana ezosenga peut-être lumbalumba soki atongoli yango kaka pan efungoli kole na ye aboti ozomona te ke wana to eza yango biloko okolakisa ndeko eza fétiche te eza fétiche te tomona bamédecin traditionnel so bazolekana ça sera une première mpona komona kena moto aye kosambela bazopesa eloko peut-être po atongola ça sera une première. Non, namona déjà na baeglise omona baye na mai baoteka o mai mpena baye na mai boye basambeli mai na moko ozomona teke bato baomona kaka na bapratique wana ka ya magie. Grand frère na nga Jésus Christ azoye mabele atie so ekoyi potopoto atie avec na miso ezalaki magie te ezalaki magie te parce que bato baomona ngo na lisu wana oyo Jésus ndenga atiaki epa na yo bato baomona ngo na miso wana mais ye moko mokeli alobi boye na suka bokoyeba bango baoyo bazosalela ngai bokoyeba bango na lolenge na bango ngai lolenge oyo nakoya nango bato bakomprendre ke oyo aza ya nzambe bato bakomprendre ke oyo aza ya nzambe mais ntango bango baotambola na lolenge oyo bayebi ke nzambe aza ya yango te bato bazomona bango balobaka te totika ya nde nzoto epengwi oui bien sûr nzoto ekopengwa mais kopengwa lelo lobi okuna te nzoto soki epengwi bacorrige une fois pour toutes sili mpe koclôturer mais ntango opengwi lelo okuna oui bien sûr nzambe ya mana eka mosali oye na ye oyo ata opengwi obungi oye kilti retard osali retard tout consort nzambe akoyamba yo donc kozala ke lelo gimoleka akamba esika moko boye peut-être kozala connaissance moko ya makasi po bato bayeba yango peut-être mpe na kati esika wana ekomisa bapaster ya minene oyo bakopanda mpe sango makasi ya yesu kristu masiya gina yambi mais bandai banda kozwa ngo epa nani moyen eza te omema ngo epa pasteur Denis Lesiasa lelo délivrance bakisi wapi oyo bandai kosalela bato moyen omema biloko wana epa pasteur Denis Lesiasa lelo délivrance te pe moto yango atuni soki oyo bandai kozwa bakisi yango wapi ngai naaki puissant bakisi oyo yanga banda naaki MC donc maître créateur nga bandai kocréer nde bato bazozwa nga nandai kokoma epa numéro 1 oyo numéro 1 oyo azodépendre na département onga azalaki na système ya satanisme soki na ye na eloko ezala bachampion edingwe ezala beaucoup de quartier na Congo ezala des féticheurs beaucoup de personnes de passé et tout consort naye lokola distributeur naye na distribuer eloko wana nakei na yango alors ntango ye azotuna motuna wana sadi ke soki oza na posa ndeko oyeba esika frère gi andai kozwa biloko wana il faut ke na se ya mai oke na mbengu oke na pozo okoti na se ya ngomba ya pikambie nde okokuta kote frère gi abandai kozwa babiloko wana parce que zanga basali na nzambe mosusu mpe obandai komona bango mpo oyo ozali distributeur babandai koya vers yo baza ebele me bapaster yango baza na basystème moko boye mabe lorsque on est en train de parler makambo eza ya bonzambe so oza mabe badetaille mabe na mpo bongo après lorsque babi ke les murs ont des oreilles yo paster songo lopakala osalaka makambo ya mabe oyebi frère César ezalaka na ntango na lobaki ngai abi guerre moko ezoya religieuse ekobanda na Soni Kafuta y compris des pasteurs ntango nalobaka eloko wana j'espère mutu moko te oyo azalaki ya kolanda eloko ninga andai koloba mutu moko azalaki eloko wana andai koloba te nalobaki ngo kino eza na guerre religieuse oyo ezosalama entre les pasteurs na kati ya religion ntango oyo kokoma makambo ya dodo pasteur Dodo Kamba na pasteur Soni Kafuta est-ce que nana sabi yanga na téléphone na balangaki non frère Guy émission na talaka na molobaka ezalaka ya solo parce que na prophétisaka eloko oyo nga naza vivant et puis naza vivant yango mpe salami yango mpe lelo na bano Guy akokamba Guy akolakisa epe Guy akomonisa bandeko oyo ezali bonzambe oyo mpe ndenge nini nzambe alingaka yango nde frère Guy aza na préparatif na yango ntango naza epai ya frère na pasteur na ngai nani pasteur Diba Wanzami ntango navandi wana nazoyekola nazokanga nazozwa ntango nakobima nabimi mpe na oyo ye azalakisaki ngai donc père de la foi na nga c'est lui nde yango wana oyo frère Guy aza kozela kokamba ndenge olobi okolakisa nzela ozomona Congo ndenge nini dans les jours à venir eza Congo te eza monde tobandi no na Congo te
tobayina na Congo parce que olobi opesaki prophétie opesaki oui kaboli ba pasteur dodo na ba Soni Kafuta ezaki na Congo ozomona Congo ndenge nini nzambe apesa prophétie mais kotala na bonzambe boye Congo ezotambola na yango moni problème ya Congo oyo ekobomisa Congo eza problème moko problème ya Congo soko meko pesa bato vérité yango na biki malamu nakuta na président en live na Congo na kopesa message mosi ko ba ko interpréter ngo mabe na bandeko na nga bakasayen na okanze moko bimaka ya ingratitude et comme la rachala mwana problème mais ye ayebi nzembo na yemba na bato basala ba ingratitude bazali bato pe oyo basala mabe bazali selo bo moto na ye ayembaki selo nzembo na ye mais tant batia ngo ba annexion pas président Fati alongolaki yango amoni wana ya buzoba na kombo na ngai alors kaka bato wana bazosala makambo mwa so lobi ka vérité mo boye bamona moto alinga leka sona mayele soit akozwa fonction soit akozwa privilège moko epa président de la république donc il faut tobomba oyo to wana yango tokosala nde makasi ya komona na ye na bonzambe tokosenga nzambe oyo akulu oyo aza likolo akovanda akoyebisa frère na ngai président de la république Antoine Tshisekedi akoyebisa eke no benga nano frère wana parce que makambo mpe ezalaka ya révélation ya passé walesa nga avant na voyager susu natikaka message nga abi bopesa na walesa temps ayamba président bapesaki mpe temps ayambaki président j'espère na ete soza maloba nalobaka to mpe maloba bato mosusu balobaka me nakolinga moko mosusu ye mpe akokanisa parce que nzambe oyo tozobondela tozosenga alakisaka nzela akofungola moko mosusu mpe nzela abike non bokende kolukela ngai mwana mobali wana nakutana na ye ntango nakutana na papa président de la république Antoine Tshisekedi nde na koyebisa ye oyo nga nayebi na oyo mpe nakoki kolakisa ye ndenge nini tokoki kotambwisa Congo na biso c'est ça. Merci beaucoup Guy Moleka, je crois que le message est passé au cabinet aussi de chef de l'État. Espérons que Barolanda Biso Baroyoka pasi na yo problème na yo ozanango olingi solo lana mokonzi mboka et nous sommes arrivés pratiquement na souka entretien na biso na yo nini oyi koloba na bato yo balandi biso pe na bato yo bazana besoin ya ndeko Guy Moleka nako senga mingi na bandeko kolo nzambe masia oyo ya yambanga aza pe kati na bino apesa no discernement oyo nyonso aza ko mikini na nzela ke frère Guy abongwana te ezali mutu oyo aza ko mitia na kati ya mabunga pe aza ko kuma masumu oyo ezana tina te kasi na ngai Guy Moleka na sili kolimbisa ye esika azali aza na kimia na pe simbote pa ya petit frère na ngai Fleury Moleka na Paris na mwasi na ye mama Françoise ya Manako na pesi mbote pa ya frère na nga Pamelo oyo asara ke frère Guy na Kishasa azwa costume na pesi mbote pa ya sœur Yvette Mavola na Angleterre oyo abagisaka Guy Moleka na Matea na pesi mbote pa ya mama Arlette na Londres oyo pe apesaka susu frère Guy Moleka ba verset biblique donc mbote pe na yo frère César na mokolo chaîne oyo mbote na bino wana oyo azali na posa ya kozwa ngai 99 54 56 82 de wana ezali numéro okozwa ngai donc plus c'est 229 99 54 56 82 wana o rejoindre nga na WhatsApp normal to solo linga na yo soki o rejoindre nga to kosola oyo ngotu na mutuna to eza na mutema na yo donc frère Guy azali pona koyebisa bino oyo oyebite na kolakisa yo soki pe oyo oyebi to ko partager donc lukanga na nzela ya numéro wana to kokutana merci beaucoup komona Yesu quartier na bino mbote ta bon na kata quartier na kopesa lokola mwana quartier na bino bokola na yo lelo bato bazosenga okende pa na ya selo délivrance pasteur Denis Lesi opesi mbote ta na pesi mbote pa pasteur Denis Lesi na sengi rendez-vous na pasteur Denis Lesi azwi message oyo apesa nga rendez-vous na okoma place azali rendez-vous ya délivrance to rendez-vous maramu susu rendez-vous ya deux collègues ya basala nzambe bakutani donc rendez-vous ya deux collègues ya basala nzambe bakutani mais ya ancien nga naza na landi tokutana nde basala nzambe mibale naza pe na posa kosola oyo esengeli mpona ye akosambela pe mpona yo j'espère que message ekomi akosambela mpona yo pe akosambela ataki ancien akoki kosambela mais soki mpe na babiki okosambela nga tosambela mpona yo etanke mosali na nzambe te ye aza mosali na nzambe akotya o liboko oyebi ke pasteur Denis Lesi période moko nde ekotya bamai na kopo otyango kaka boye asambeli mpo nango moto ameli abiki eyebi ke bonction wana ti lelo ezalaka kaka akosambela mpe mpona yo na okokisa susi ya yo frère César
nakokisa mpe susi na ngai moko mpe na ya ndeko na ngai paster Denis Lesi nakosala nyonso nakutana na ye soki okuta ye na ye pesa ye contact na ngai ou soit soki mpe okuta ye na ye senga ye contact na ye tokutana nakobenga ye tokosolola. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tout au bien qui finit bien. Nous voici arrivés au terme de notre entretien avec évangéliste Guimo Leka. Au Amérique, répondre à la préoccupation à Binona et Abisso. J'espère que non, vous étiez vraiment satisfaits. Et quant à moi, je tiens à vous dire merci. Continuez toujours à nous faire confiance. Abonnez-vous massivement sur FaceA RDC. Vous ne serez jamais en décis. On se retrouve au prochain numéro. Ciao.